appelé Rose, j'ai dit mais Rose, qu'est-ce qui se passe? Tu vends la partie? Il dit non. Et nous avons appelé le conseil spécial. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a appelé non. Vérifiez, enfin enregistrez moi. J'ai enregistré, j'en ai avec. On demande à Jean-Marie Kassamba. Qui vous a dit ça? Il faut enlever vite. Il a enlevé. Nous avons demandé à son frère, le frère de Papa Wemba, de nous prouver que ce sont les enfants de Papa Wemba. On a donné le nombre, d'abord c'était 32, 36, 50. Mais en vérifiant, c'était 17 enfants. Moins 5 de la maison. Tinelanga elili na lotandoto hawa otikinga na mawana kokufananga uyaka yo mawa bibizole kiminga tikinga na mosika na yo kaka sena nsango. Bonjour, bonsoir les amis de Kouli Media TV, là votre humble servante Zizou Zidane, comme l'actualité l'oblige, tous allez là monsieur Kali autour sola en long et à large parce que tout est banni ezoleka, et là on est au Simba, et là on est au Simbate, tout landa monsieur Kali, bonjour. Voilà, les amis de Kouli Media TV. Les amis de Kouli Media TV, là on est à la station Ma Campagne, à la place commerciale. Papa appelle Kotozo Kende Komona. D'accord, Papa Wemba, balobi maison batiango à vendre. Maison à vendre comment? Ah, maman zone a été kandako. Tokoma na place commerciale, déjà dans la place commerciale, Tozo Kota venir Papa Wemba ngoyo. Tokende goyeba, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans d'accord bato Papa Wemba tiki tok mona maman Amazon a bisabiso. Est-ce c'est vrai que Misewana Papa Wemba ezote kama? Vraiment les amis de Kouli Media TV à suivre tout côté comme ça to ba nini et koleka kuna. Papa José, c'est le grand frère Amazon. Je suis la personne à qui avait distribué tout ce que Papa Wemba avait déposé à la famille de Papa Wemba. Que ce soit les habits, que ce soit la parcelle qui était à Bandal. On a donné à tous les enfants qui étaient soi-disant les enfants de Papa Wemba. N'est-ce pas? Et nous avons demandé à son frère, le frère de Papa Wemba, de nous prouver que ce sont les enfants de Papa Wemba. On a donné le nombre, d'abord c'était 32, 36, 50. Mais en vérifiant, c'était 17 enfants. Moins 5 de la maison. Ils sont restés à 12. Ils ont pris une parcelle. Ils ont pris 2 voitures. Ils ont pris tous les habits. On a tout donné. Même des sons vivants. Même des sons vivants. Papa me disait toujours à ses frères, à ses soeurs, que cette parcelle appartient à ma femme. Ils ont commencé avec sa femme, ils dormaient sur la natte. Ils dormaient sur la natte. Maintenant, et aujourd'hui, ils ont quelque chose de comme ça. Il dit, c'est pour ça. Même pas ses enfants de la maison. Même pas. Il dit, c'est pour ma femme. Et les documents sont là. Alors, même ses enfants, même ses frères-là, quand ils sont arrivés, ils ont bien dit que cette parcelle, ce n'est pas pour nous. Papa Wemba nous disait toujours c'est pour sa femme. Ça, on ne tient même pas compte. Les documents sont là. Moi, ça m'a étonné. J'ai vu sur l'écran défilant là, avec Télé 50. Alors j'ai appelé Rose. J'ai dit, mais Rose, qu'est-ce qui se passe? Tu vends la partie? Il dit non. Et nous avons appelé le conseil spécial. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a appelé non. Vérifiez, enfin enregistrez moi. J'ai enregistré, j'en ai avec. On demande à Jean-Marie Kassamba. Qui vous a dit ça? Il faut enlever vite. Il a enlevé. Et puis hier, aujourd'hui, mais ce matin, je vois encore quelque chose de dire. C'est Rose qui avait déclaré, Amazon qui a déclaré non, j'ai eu l'autorisation avec l'autorisation de mes enfants. Non, c'est faux. Ce monsieur, on peut le porter plainte. C'est pas normal. S'il vend ça, elle va vendre. Elle va vendre, ce n'est pas un secret. Quand on vend sa parcelle, il ne faut pas faire de... Peut-être que ce sont les commissionnaires qui sont au courant. Celui qui a l'argent peut venir acheter. On ne peut pas mettre ça à la télé pour dire voilà, on vend ceci, on vend cela. Non, ce n'est pas ça. Donc c'est faux.
Si elle était là, elle allait sortir parce que maintenant, je vais la chercher. Je suis venu pour ça seulement. Non, donc ce n'est pas à vendre, ce n'est pas maintenant. Merci beaucoup. On peut avoir votre numéro peut-être. Papa Wemba, Mere Akwe, Mere Koko Aya. Yo emeli dido senga idéologie moko. Idéologie moko elangai oyo na li courtier munene na ma campagne. Na bandaki na papa uta mama kuta na poto ngana na papa na ma campagne nawa. Imai rebimi ebele bele iringa koteka elanga mona kina magasin na kutena bana magasin ngabinga na station ma campagne. O papa Wemba boaka biso to pesa papa Wemba. Commissaire Aleki, c'est nous les ma campagne. Jenga. Amazone. Kula mambo akenda na ye moi salako. Matebwe nzembo pasi mena mbango. Pour que sabino kina mwana papa. Yoka mobali na yo akobelela yo nakata tour Eiffel bisengo papa Wemba kaka papa mama kutuba naka o tina nini sheringa na yo to swanate ngombe komanga mbuti toloja papa Wemba yemba mokoloni no kozonga na kati hapa na mama tebuye papa Wemba titanga na kati ya oh pono ka ipeleke na nouvelle qui tire avec salama papa Wemba kaka je m'appelle Jenga la German papa Wemba ebinga kitoko azokuta na makolo seli vedete papa tobo santela kisasa nalonga na ekoti alonga na makolo amatana mutu kana na place commerciale Sande tole la kunga. Yo témoin en passinanga. Yo nan témoin en passinanga. Mama bibi tongo ne bale oh bibi tongo ne bale. Yo nan témoin en passinanga. Banana tikanga na lela mama me a culpa me a maximal culpa oh oh comme ma bolingo na lilita nanga ba josta pem bibie ngo bibie tinelanga elili na lotandoto awa otikinga na mawana kokufananga yoyaka yo mawa bibizole kiminga tikinga na mosika na yo kaka sena nsango mponi nizwa epesa mposa ya koboma moto di kanga iye Tayenda tachu nyango, tayenda tachu, tayenda. Baniko miko, kuyaka, pona kuru, budenda, papa, fana, Museveni akufa, papa mbatika ngai, nena mutu kana ngata jipe yangu, mutu laksa jipe. Na yawa puna papa Wemba. Papa Wemba, les seuls musiciens uta makolanda kuna eti awa na station. Na place commerciale. Loba non de papa Wemba banda loba petit. Mo sune utala papa Wemba yaki na butu. Na koma na parler boy. Boum. Na kuta garde wana. Na bile puna papa. O ebite station ma campagne. O ne papa bana ko yoka. Na gazi muke maître ona. Mbalmoko papa Wemba ki nan Jenga akota na koti. Ah, quelle simplicité à l'idée. Dis, interpréter foi nae. Ah, monsieur, moi je suis un musicien de Makila de Papa Wemba. Ok? Solinga Wemba, babiloko ya Papa Wemba. Et monsieur Salinga po ekimi. Minamba ngopa mapamba. Jino a témoin. Na bina kabiloko tu ya Papa Wemba. Kaka mama faya sur na place commerciale, a sale loko moko kaka, eloko to sala. Mokili mobimba.
Mokili Mobimba, papa, station ma campagne. On va voir qui parle, info dernier, c'est nous. Il y a Yoloba. En tempo les oui, banze mauna wimba. Ba ini batombo kinamboka. Ah merde, caral. Les 24 heures, les cas anniversaire. C'est nous. Le confinement. Et qui papa, c'est moi la Germaine. J'étais Yoshi Amba Motomobimati Dikolo. Nana kadra choc. Taning nazali kaka. Nana kadra choc. Nana mutuka. C'est papa. Mbote na yo président Junior Moliwabo, président ya Pelco. Tomoni yo na ba membre nyonso ya Pelco Presse. Awa na ma campagne. Oko biso likamuni no bino boye ko sala penza awa. Merci beaucoup Naba Panzi Sangonioso. Merci aussi Naba internaute nyonso bazolanda biso à Senet moment. Objet à visite nabiso, je crois que bomo Naba photo ezo eko circuler. Toyaki ko rendre visite na défunt, moi si à défunt Papa Wemba, c'est-à-dire maman Amazon par rapport à ba rumeur nyonso o est circulé que maman Amazon azoteka lopango ya Papa Wemba. Nebiso lokola tozali ba pandisango vie parmi ba principe na biso topi ba détermination na biso oyo appelle quoi association de presse en ligne tolobaka, nous disons non à ba fake news. Toyaki tozo ba information oyo ezali fiable par rapport ya ba rumeur to mettre fin nango. Alors motivation na bino ezalaki nini ya koluka koya penza ti kokoma epa ya mama Amazon, est-ce que petang bokomi bokutani na ye bosololi na ye nini oya bisi bino par rapport à ba rumeur oyo circuler? Merci encore une fois de plus. Motivation nabiso d'abord parce que Tolobaka, principe moko lobby, les idées ont des jambes, c'est-à-dire makanisi et tambolaka. Makanisi za na makolo. Ngala koza na makanisi moko na zwango na largué yango ka na Facebook, alepan et panzani. Nde biso to monaki ke au lieu to pesa ba information o ezali ya ko tatabana, to monaki ke za malamu mingi te parce que Papa Wemba zalaki monument atikali monument o ya mboka na biso et puis ya mikili ya poto ya mikili mobimba nde tolobaki lokola mwasi nazali etando ezali ko radio te toya toyoka ye enzamba sali ngolu tokoti na résidence to sololi na mama malgré que aebisi biso azali prête te pona komi monisa na etando kino tango bakosala makambo mususu ezosenga pona kosala Pierre tombali ya malamu pona kondo Papa Wemba. Alors ba information ni obino bo soutien parce que vous allez pas pandisa ngo ndenge yo lobi TV zali radio te, est-ce que c'est vrai le pango ko tekama toté? Merci na mama Amazon pona kei na yo la kisibiso nazali ko ebisa na bandeko nyonso o nyonso na communauté congolaise nyonso ya mikili ya poto ya partout dans le monde. C'est lo mama Amazon a lobi boye. Lopango ya Papa Wemba ezali kote kama TPT eza archifaux. Lopango oyo ekomi lokola site touristique. C'est-à-dire ba mindele to mona kita Papa Wemba kufaki, to mona ki même match moko ya mindele linge beta mabate 1 minute de silence. Ba mindele wana bakoyeko yape awa na mboka na biso Congo démocratique, balobi ke ba visiter lopango ya Papa Wemba. Soko yetango zokota na avenue Monica liboso le pango kumuye moko atie maboko boye. Est-ce que le pango abongo esengeli bateka yango mama Amazon alobi ezali lokuta ezaka ba dongolo miso o balingaka ko créer makambo na ba réseaux sociaux nde bazokosa balatisi yango lokuta balatisi yango nzoto nde bazokosa ete le pango ezotekama le pango ya Papa Wemba ezotekama TTT et puis mama Amazon aza en bon terme Nabana o nyonso Papa Wemba atikela e lokola zali mama toyebi biso nyonso ki ba mama bazaka na motema monene asangisa bana nyonso ya Papa Wemba pona koloba ete papa kei kasingai mama nazali lokola bino nyonso bozaka na makila ya shungu Wemadio musée bino nyonso bozali bana ngai esengeli bozala bomoko. Alors bandeko ba simba nini parce que tokomi na suka ndenge lobi ke bosoli penza ya solo penza likamone ko tambola balobi ke non le panga Papa Wemba ko tekama mama expliquer au clair lobi ko tekama te bato ba simba nini papa le Papa Wemba bana na ye po il paraîtrait que tambola ke bana mususu nanga musu baboyi bana musu nanga bandimi bato poto ba telemi bato poto ba ini mama Amazon au juste de tout ça nini ko clôturer bandeko na biso ya poto bali bazoba te
bandeko na biso apoto bali bato mayele sauf que bango bazalaka na Kinshasa te bazalaka libanda omoni sango ya kopesa moto eloko ekoki kozala A E I O U mais mutu mususu so amemi yango akendo pesa mutu sango omona ya bakisi o Y ala na suka o na suka wana be moko boezalaki donc bango bayokaki mais biso moko toza ba témoignage pona koyebisa bandeko na biso nyonso bosimba ke libota ya papa Wemba bazali ya kokabwana te bazali bomoko ensemble na mama na bango Amazon. On est à la place commerciale. Papa Wemba zali ko vanda to uti awa pelko uti awa bandeko to uti ko tala ndenge ba rumeur ezoleka bazoloba que Papa Wemba mère Amazon ngate ka lopango Papa Wemba la parcelle n'est pas à vendre les amis la parcelle n'est pas à vendre to uti ko mona mère Amazon a lobi okolo ndenge président a uti koloba présent au Tigoloba. Vraiment, les amis de Kouli Media TV, vous avez vécu une union sur les Kiawa, bon, pas fan, fan papa, exhibé, mais ça n'est papa à Salaka. Là, vraiment, ça fait plaisir, ma maman Françoise Vitamatanga depuis Sikozali. Awa, la parcelle de Papa Wemba n'est pas à vendre. Les amis de Kouli Media TV, comprenez que la parcelle de Papa Wemba n'est pas à vendre, mais c'est une affaire à suivre.